mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Kleboa Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le lot avant Nabanda Yango, Nazali vraiment ko féliciter Bino pe ko remercier Bino na fidélité na Bino oyo bozali nango na 5 minutes parce que message vraiment ezali ko leka ceux qui bozali ko tala biso na niveau oyo bozali ko tala biso ezali ko pesa biso esengo pe na force ya roya devant Bino parce que c'est pas du tout facile mais 5 minutes ya lelo na ko démontrer vraiment que Congolais azali motema mabe ya kosakana te na lobi penza ke Congolais azali motema mabe Congolais yango na président de la République aloba kitanga yaki awa ezali na Paris ou bien na Belgique ndoki ya Congolais azakaka Congolais Congolais aza motema mabe moko nano na monité et monani penza na euro tango président na biso Fachi Beton azui pouvoir parce que to lelaki wana tokotika yango te. Parce que tout cela qui n'a deux objectifs. Tolongo la pouvoir na Rwandais. Tosi tolongo li bato bazolo bake Kanambe azaka ka président wana itali bango. Mais président de la République na mboka na biso ezali Fachi Beton soki Kanambe azali président de Tolobaki na 5 minutes to pesa devoir à domicile à la conseil des ministres à la conseil de sécurité. Tant à sali biloko ami balete akoki kozala présenter pe azali présenter. Tozu présent. Objectif à Liboso, to sali yango présent oyo ya Rwandais à Longwe. Yami balé ezali siko ko déboulonner système oyo ezali Kanamba tikaki. Donc yango ekozwa temps. Mais siko yo Congolais tozu mwana mboka. Okoki ko critiquer certes, critique ezangaraté atana ba pays autres allez à développer, critique ezangaraté to moni lobby Nathalie donc président de la République tangu ya Macron à lobby makambo il y a déconfinement total donc ba pesi opposant moko mais opposant on a penza à lobby makambo moko penza et ça dans cela ta lobby donc n'importe quoi na ba journaliste bazala qui baza neutre mais ba baye penza mais po bomonake ba critikaka mais critique il faut la constructif critique il faut la constructive. Donc vraiment peuple congolais to witi musika présent oyo moni congolais alingaka muninga na ye azwate a aider congolais alingaka yepe azwa soka moni muninga zui a commis ko minimiser ndengi président Félix Antoine Tshisekedi azaki na Belgique Félix Antoine Tshisekedi a commis présent kutubona yo soki oleki Félix Antoine Tshisekedi na mayele présent Félix tolinga te président na biso yewana kasi yo pesa imael mais congolais alingi ko dénigrer muninga ne congolais alingi ko ndima muninga na été okutomona kana ba ekolo mususu soki muninga azui liboso muninga mususu aya tie maboko yango tomona ke sala neti exotica omona congolais royete congolais royaka mukolo oyo azangi mbongo aye a défi eloko a changer nzela kiminzela ala komi ko tonga yo. Donc ezali pasi na ma na motema congolais komi na ye confusionniste congolais koma na confusion totale. Confusion totale. Ndenge na pesa bino exemple na émission nanga précédente que caméra va bakanga to lobaki nini caméra to lelaki caméra awa biso to bandoko loba lisute caméra ezalaki ndenge basali bachi caméra 15 millions caméra muyibi caméra bakangi ye batu balingaki ou bien oyo bato bilobela balingaki le msu caméra atanga comme président de la République n'est tangi comme président de la République le même bateau babando réclamer que bakanga caméra batuana ba komi ko ba caméra zali innocent. Vous vous rendez compte de confusion autour de la ranango le lo bazolo bazolo caméra zali innocent makambu tout so lingi ko sala donc président de la République foyer ba donc yo siko soko zumutu otuni siko ozokende marché biloko ndo sombeza kombe o biloko na ndo somba o bientôt chanet na gisasa bino batagisasa ezali biloko na osala marché il y a $20 mutuana akei na marché akei ko kosa ba prix a doubler ba prix à cause ba prix yo mutotinda kiye na marché mutozana likambo ou bien mutuana bili boko sande caméra zali wala penza soki penza président de la République
azalaki na kati ya masolo kambe yango tanga yete. Mais peuple congolais, pourquoi tokomi bo, pourquoi tokomi pire kutu que tant que na kanambe yango no moni que ba dictateur en Afrique yango na ba umelaka dictateur azo bomba bo do peuple congolais pas si ya peuple congolais zo itakaka na peuple congolais mo nazo laksa bino na exemple batu mususu to ebite so bazali be colonie ba congolais bazali ko yemba nzebo bazali ko réclamer que kanambe mutu mususu to bi kanambe azonga na pouvoir. Est-ce que bato bazali ko yemba bazali ba rwandais bazali ba congolais neti biso? Mais pourquoi congolais penza tokomi na niveau moko ya buzoba na motema mabe po na mboka na biso na ningi na laksa bino avant to continuer na botala ba congolais baza ba rwandais te bilungi na boka za ba congolais bilongi penza il faut to kangango to luka bango to bando tumbata bango. Donc vraiment ba congolais bango moko bazali ko yemba mais siko place kanambe azali place kanambe azoba penza peuple yango na abenga biso bazoba yango na benga biso bazoba lubi pe yanke na mboko mobimba na azomona nga muto nga na ko travailler na été donc bazali ko nzambe nanga nazoba kunda botala bino moko na bilili botala ndenge bazali ko yemba ke kanambe azonga na pouvoir akozonga kabila akozonga na ebonga nae akozonga kabila akozonga na ebonga nae akozonga. Donc bino moko boitolanda bo comprendre que bato yo bazali koloba bo bazali ba rwandais te bazali ba congolais po bomona ka pasi ya Congo et 8 ans na ba congolais ba. Mais comment vous pouvez imaginer que bozali koyemba penza que mutuloka kanamba zonga? Est-ce que zali possible penza makambo na zengela la sabino parce que tout ce tchaka on metozo la sabino po bomona ka ba congolais bazali donc kayama ya José Makila botala José Makila ndenga bandai ko finga kanambe ndenga bandai ko critiquer azali ko loba penza mabe ya kanambe mais tant ba pesi poste akomi ko benga kanambe si sabudimbu abeti discours aye angunjami mais ndenge ni soto moni par exemple botokoza pe na confiance ya peuple congolais na zongi selibino na botala José Makila ndenga bandai ko critiquer kanambe avant son pouvoir azalaki ko critiquer botala tant azu pouvoir makambu akomi ko loba na suka beti discours alobi penza na José Makila alobi penza na kanambe ke azali penza sisa budimbu. Donc ndenge ni tokoza na confiance penza na ba congolais surtout ba opposants na biso ya mboka na biso ezali pasi na na motema bino moko botala na bilili. Nazo reprocher Joseph Kabila Kabange un président de la République alobaki que ako pacifier mboka ezalaki cheval de bataille na ye tomoni pacification ya mboka te armée moko esalami te toza na armée te asali na ko armée na biso ezala modernité te ezala armée républicaine te ata armée moko toza na armée awa te ya misato nazo reprocher ye na complicité na Kagame mpo na kokata mboka na biso preuve nango yango wana mpo akotisi bamilitaire rwandais ebele na mboka na biso sans ke toyeba bayaki kosala nini babotola biso mboka sikoyo ebimi pwasa. Nazo reprocher ye na motema mabe eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reprocher ya suka pe ya grave violation de la constitution. Ça là nous attend makambo susu mais jamais ko violer constitution te. Donc bino moko boito landa est-ce que penza mutu aboye penza tokoza na confiance na ye mutu aboye tokoki koza na confiance na ye peuple congolais vraiment ezali pasi na motema mboka na biso. En tout cas nzamba sungaka président de la République na biso nzamba sunga Congo parce que makambo to vivre na élection oyo nzamba alingi Congo. Donc nalingi na yebisa bino po bo comprendre mutu lokola mende lelo alinga pesa biso ba leçon mende azali kolobake donc ndenge bakangaki bango wana donc na libanda donc il faut séparation ya pouvoir et la justice. Bon, la police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution et deuxièmement une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous ne pouvons faire appel, il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Mais de la séparation de pouvoir,
est-ce que Kanambe tant azaki na pouvoir, est-ce que séparation pouvoir ezalaki na justice bino tant ba yebisi bino cour constitutionnelle et pesi mitindo ezali Félix Antoine Tshisekedi cour constitutionnelle et pesi mitindo est-ce que ba député baza au-dessus de la loi ba député baza au-dessus de la loi na habite ceux qui bino bozo comprendre makamba ondenge ezali que donc état de droit ezali mais do ba député suko ceux qui cour constitutionnelle et lobby makambo do ba donc on ngolo ba député qui peut bangote mais non mais na habite donc état de droit na bango bazo kansake ezaka pona peuple état de droit ezali pona mutu nyonso même député azali na au-dessus ya loi te nazo ki sabino boyo ka mende makambo azali koloba na habite vraiment mende soki mutu ezo sala bien lelo menda alingo pesa peuple congolais réseau o abandoi ko kosa penza na miso abatu balakisi pembe alobi mundu lukola Kanambe donc bino mobolanda oyo mende alobi vraiment ezali pasi na motema temena bato bakoloba bino ba député na momo bato bakolela pasi covid ezali ba osenga mboka mbere esere ceinture kaka ndena ngongo wana mino bosenga babakisa bino $2000 na salaire na bino bato bakoloba ba pona mosala nini po eloko ni asika bobakisi po bapesa bino $2000 mama nga naza mokonzi ya assemblée nationale te nakanisi likambo yango ebimaki na bureau pe bato mingi oyo baza bakomi kosala mindondo na likambo yango bango nde babimaki na likambo yango ndeko na biso moko kaka ya parti oyo aza kosala matata nde abimisaki likambo yango peut-être aza kotia biso na piège moko boye mais ezali interdit te ke moto aloba ke mosala oyo aza kosala bakiselanga mbongo mais soki leta amoni ke ekoki te akobakisa te soki amoni ke ekoki akobakisa yo kokanga ngai ubia okoboma ngai mpo na sengi babakisa ezali leta nde akoloba soki aza na makoki akobakisa soki aza na makoki te akobakisa te badepute basalaki mabe te ezali mbeba te ya kosenga ezali moto oyo azali kolamba biloko nde akoloba osi ozwi munga mingi tika osi ozwi pilipili mingi tika mais moto asengi kaka pilipili bongo boya kokondane ye eza problème ya kokondane te na bato bakoloba ke Lambert Mende Lokoso ye moko député national lelo président conseil d'administration ya ligne maritime congolaise okoloba bango nini otika te pona bande ko musuba sengi ba poste ezali musala moko oyo balobaka un mandat oyo ezali activité donc ezali mandat ya kozwa misala ya mikolo nyonso te ko contrôler na parlement to contrôlaka na conseil d'administration to contrôlaka problème eza wapi ekomami na buku likunzili ya ekolo bongo to ya ko changer constitution lelo po bato basepeli elongi na ngai te toni toza ebele depuis 2006 badepute mosusu basénateur mosusu baza na baconseil d'administration tomoni ke ekoki kosalema bongo soki moto aboyi bachange mibeko ya mboka donc eso bato te ekoswa mpona nini ekoswa mpona nini nazali mwana ekolo Congo nakoki kosalela Congo esika nyonso emonani ke nakoki kosalela yango sans que nabuka mibeko lelo penza mende boyi tolanda mende est-ce que yo penza kofiotola mbanga mende yo mende ozalaki ni ministre ya justice ni ministre soki ya affaires étrangères donc yo ozalaki ministre ya makambo nyonso tu po kobuka lukuta ozalaki kaso likambo bu obimi ozali vraiment kobuka lukuta kosakana te lelo mende vraiment mende fo kasoni soki soni bomaka mende fo kufa mende yo lelo zoloba makambo ya séparation de pouvoir na l'air ya Kanambe séparation de pouvoir ebando sala oyo atiki bino libanda ezali Félix Antoine Tshisekedi te parce que cour constitutionnelle elobi na bino ezali suspendi makambo wana makambo vote esalama te bino bolingo kota na ndenge abrita ndela bosala yango na batiki bino libanda état de droit yango bino bokasi état de droit ezaka mpona petit peuple député aza au-dessus ya loi te même président de la république aza au-dessus ya loi te yango na bino bolingo kotosa mibeko te bokende omoni na baimage wana mutu moko okuta alobi on peut aller même au stade Martyr voter Nous pouvons aller au stade de Martin, on peut siéger. Nous pouvons aller au stade de Martin, on peut siéger. Ah, donc bino bozomona donc député ngo qui député ngo commis donc eloko kosakana. Na ninga ebisa bino yango na peuple congolais to pesa moninga na biso temps.
moninga na biso nde tozoloba soki tozoloba toyebi ke dollar emati makambo tu ekomi pasi ezali transition moko ezosalama entre makambo ya Kanambe atikaki ya mabe na makambo Félix azoya donc tokosouffrir na temps moko botango makambo kovanda tempo evandi tokomona bisengo tozoko comprendre passe au peuple congolais azomona mais ezali ndenge wana ezali transition entre Kanambe na mabe awa asalaki parce que Félix ayaki koherité makambo mabe Kanambe asalaki ekosila ezali pasi mais ekosila na lingi na ebisa bino po bomona quand même que président Félix Antoine Tshisekedi na l'état oyo azali na gouverneur oyo bazosala nazopesa bino exemple na kolakisa bino na baimage po boyebake biso tolakisa bino preuve botala conseil des ministres oyo eyuto leka malgré tout makamba ba corona parce que ezosalama na vidéoconférence conseil des ministres ebandi na 12h25 et sili na minuit 25. Vous vous rendez compte? Malgré Corona, na bandaku bazosala, donc conseil des ministres et bandi na 12h25 et Suki na minuit 25. Na kosibinote bolanda binomoko boko yoka na compte rendu oyo et salamaki vendredi bo yoka binomoko ndengi na suka ministre oyo azosala compte rendu porte-parole oyo azosala intérim ya Jolino ndenga lobi compte rendu boyoka donc ministre alobi conseil des ministres bandi na midi 25 et Suki na minuit 25 bolanda bino moko na bilili. Après débat et délibération, le projet d'arrêté a été adopté. Commencé à 12h25, la réunion s'est terminée à 0h25. Je vous remercie. Commencé à 12h25, la réunion s'est terminée à 0h25. Donc, binomo bolandi, botala mutu azali na souci ya mboka. Conseil des ministres boyoke bandi na 12h25 suki na minuit 25. Botala ba erni ba pasaki pona makamba mboka. Na lingi siko na tia bino au défi. Bato bazana bandeko na bango bazosa na gouvernement obe banini batu na bango ya Kanambe conseil des ministres bando sa combien de temps ya Kanambe ba conseil des ministres muso ezo sala 30 minutes inédit conseil ministre ya Kanambe o esala ata ba 3 heures d'ité parce que ministre na ministre ba bando sala ba réunion na bango nyo surtout bango moko ceux qui ba sala ba réunion na bango tango ba ya kaka et pas Kanambe na réunion na bazaka po ba valider ba tango ba valider parce que Kanambe zoba bourrique. Une bourrique a été discuter. Mais Félix Tambo Vandiane Yemtazo dirigeait réunion. Ezabo, Nazo Yeb Sabino, conseil des ministres à Kanambe, Missou 30 minutes, Moussou 1 heure. Il y a un moment que Menda Bando Sala Koutou, Moussou Sala, compte rendu avant Koutou. Réunion en Salma. Parce qu'il y a des gens qui ont parce qu'il y a des cas, Batelé, Rafard, Douana, Fongolati, et le Romesso Moutumoza Zoba, Mozotia, Hermonet, Moutamaïel. Et mon anaka, a dit quand même, Azo Fongola papier, a yébé le côté parce que discussion est athée. Et naïe, baroya déjà basi basel makamutu ya kaka bon ok conseil des ministres à Kanambe beta musu 30 minutes musu 1 heure de temps jamais et ça là 5 heures de temps boyoki ya fachi pour bomona ke souci ya mboka e bandi na 12h25 et suki na minuit 25 sikoyo chers téléspectateurs chers internautes na sengi bolandanga na bokebi nyoso to kota sikoyo na sujet na biso phare ya 5 minutes otozana ngo ezali makambo ya CNI commission électorale nationale indépendante ou d'ailleurs zala jamais indépendante parce que ebanda iko dépendre na Kanambe donc siko tolingi to expliquer bino pour peuple congolais pour comprendre que CNI o yakala ekogi ko zonga lisusu te na mboka na biso parce que CNI yango muto kotisa ba confusion yango muto kotisa ba tricherie ya ko sakanate ata ezali loi. Ata tolobi que ezali loi président de la République a na bamboko pe tozomona Macron a changé ba loi donc loi yom to komi présent okoki ko changer parce que loi esalamaka na mutu to mona Kanambe a changé loi ya makambo ya ba élection ezalaki na deux tours Kanambe azongisa na tour moko parce que yebaki na deuxième tour ezalaki après débat télévisé Kanambe na mbemba akimaki débat télévisé akokaki te yango na oyo ayito kufa siko ezama sumu kaka ayito kufa siko yemta longola masolo wana parce que ekomaki na deuxième tour il faut na débat télévisé neti Kanambe ayebi ko le battre zoba bourrique ango koka jamais débat télévisé yango na pe to senga débat télévisé faut zonga tout le monde ndenge ezalaki ake premier tour deuxième tour débat télévisé donc
pour expliquer que le président de la République loi va changer yango net yo comme konjoko changer donc c'est ni wana jamais tokoki kondima yango tomoni ba binzambi nzambi président omoni ba makambo okuta binzambi nzambi ya kosambela yo yebi on parce que osambela ka solo donc ba binzambi nzambi eza wana donc mingi faut esila makambo na faut esila donc babi nzambi bayokani bakei bazui mbongo pa ya nanga pour continuité kaka ezala bazwa mutu azaki na sima ya nanga pour donc basala jamais basala audit ezala te parce que eloko wana ya seni faut audit ezala bayeba makamuni ndenge lekaki bambongo ndenge lekaki pour ba éviter audit bake bazui mbongo balingo kozwa deuxième personnalité ou azalaki na seni wana a remplacer nanga ekoki kosalama te président na pele na biso wana penza il faut hôtel melango ekoki kosalama te président de la République peuple congolais toyo kamakambo oyo omoni makambo otozo mona na mboka donc les msusu ba désordre mo ezali batu wana mutu bazo salango bomoni que donc président na biso le décor est déjà planté donc ezosa nka un tessel moko ka bosoke pesika bo mboke ningani parce que batu bazali ko kufanzala batu bazali ko luka solution que olukela bango solution donc babinzambi oyo et puis babinzambi au président de la République yo osambela kaya solo donc babinzambi il faut la réglementer na bamboka mususu omona avant au sala l'église ya binzambi il faut la sabiso donc la ba diplôme au sala ya théologie ba nini non mais biso e koma batu wana pona ko liambongo na ko boma bala batu ko bima na basa batu donc batu wana jamais ba ko sala vraiment bango bazala na kati ya seni donc soki seni wana ekozonga donc mutu moka nanga akoza na kati te il faut auditer salama donc président de la République candidat ya peuple pour na makambo wana seni ezali ekofo David wana ekofo oyo bomoni ke ndenga betaki donc abangaki te devant kanambe na église yogisi bango soni mutu penza ko défendre peuple yango babinzambi wana bato le kozo mona neti okutu po na kobenga ba pasteur te neti Denis lesi wana na ba kakenja wana do baza na kati dabe na kati ya seni bango ba pesa kanambe pouvoir bango mutu ba pesa kanambe dernier ba bomoni bango ba kei ko chama boko na tambo mwamba donc bato le kakenja Denis lesi président de la République yo yebi makambo ya kosambela bato ndenge na penda bazana seni non vraiment te soki penda seni wana kutu soki po na peuple congolais seni wana esila donc ministère intérieur président yo mona poto ministère intérieur to mona rabe élection sukawa ministère intérieur musana ngoni ministère intérieur équipé makambo soki seni ekozonga donc candidat ya peuple ezali David Ekofo Ekofo mutako simba masolo wana nazo ekisabino botala ndenge asambusiki kanambe na église na batunyo nyoso wana il faut le faire après kima Ekofo mutako ki kovana na seni me babinzambi baki bazui mbongo pa ya nanga bazui mbongo pa nanga pona ba éviter audit bazwa mutu azali na sima nanga po basala continuité masolo na bango ya kanambe ekosala makate président la pili wana koto na penza ko CDT boyo kabino moko Ekofo makambo asambusaki kanambe na miso batunyo suna batune donc ba komi penza neti badoki zoba na kati église bandimaki te mutu o peuple alingi penza asala makambu Ekofo mutu akokota na masolo ya seni. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné
la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Donc, binomo Botolande Kofo, donc binomo Botolande Kofo, donc candidat yé ou penza peuple alingi. Donc, ezakutu makambo discussion te, babinzambinza bana bakoro kota makambo ya senité. Président de la République, peuple a voté qui yo pour un changement. Mais ceux qui battent na babando kota sous le masolo ou ya seni, donc ezali mawatro. Donc peuple congolais alingi changement avec Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Donc babinzambinzambi wana jamais bakoko kota na masolo wana, donc muto akoko kota na katia masolo oyo tolobi ki ezali candidat au peuple alingi ezali David Ekofo. Donc batu mususu wana ezali na tina mon côté, donc wana penza présent ko CDT. Ce ko cédé na solo wana, donc ezali balingi continuité ya kanambe na batu na bango donc bazo kima audit donc bazui donc adjoint o azaki na simana ni akomi wana donc eko continuer kama solo ndenge ezali wana donc et puis attaque tout sali recensement kozala après ce qui c'est ni muto décider makam ata to sali ba recensement c'est ni ba kota ba tricherie wana penza ekoko sala mate président de la République yo il faut ko changer makambo nyo surtout bata binjambi ba to ba komo kudu ba passer te ba passer ndenge na ba kota na makambo seni baza ba fa quoi déjà kutu avant ba kota na makambo donc eko sale maka jamais donc to marquena nous pose tozali ko l'axabino siko bobi samedi tous les samedis donc émission rendez-vous des patriotes donc dernièrement précédente émission bomoneng na yambaki Martin Sali donc batu nyoso tout ba sepelaki naye donc cette fois-ci samedi oyo le 20 juin nazali koyamba président Papicho Chamala président ya Congo Fort Yemtaroya donc a expliqué biso makambu ya association au bazali derrière Fachito comprendre ndenge ni ba fonctionnera et puis binomo boyebi que le même samedi 20 juin et vous allez prononcer il y a jugement oyo il y a 100 jours oyo il y a 3 prévenus donc Merazali na kati donc tant to reçoit jugement wana na ba 20 midi et ko permettre biso plutôt commenter on a kati émission wana donc na lingi na tchela bino bolanda bande annonce oyo il y a émission na bino il y a samedi oyo 20 juin donc rendez-vous des patriotes avec le président Papicho Chamala.
La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous des Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Nango biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans mon pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon est à l'île, dans le pays est à l'île. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, est à l'île comme marché, parce que tribalisme est à makasi. Tu es comme on a que non, corruption est à l'île makasi. Mon tout y a ba Congolais, et autres qui sont dans minoko y a ba élus. Ba député, ba gouverneur, ba tout le monde, classe monde. Mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba, que son âme repose en paix. Héros national. Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous un rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, je samedi prochain, tout le monde est à Zangate, biscuit tout le monde est à la main, pour que ça t'emboîte ça, attends moi 2 heures à Pamba, na émission on a bolana, ngaïm de Gonabino, Papicho Potogoloba, Makamba Congo. Congo tozo kendewa. Pourquoi ngaï Papicho Chamala, nous soutenir président Fachi, nous soutenir pour un fanatisme, pour un école ou bien pour un donc, vous allez, curieux. Bozangate, il faut que la joie n'a pas bon maintenant, boyoka jeunesse. Vous allez espoir à l'objet à Congo, donc vous allez en Togoloba, vous allez poser un bino. Président Papicho Chamala Azali invité Nangaï samedi 20 juin de 14h à 16h dans l'émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko, samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Biso mouvement et biso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Dans sens ligne vous créer en haut. Pourquoi? Biso tu allez structure wana pour soutenir Mokonzi Mboka. Oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu soutenir biso personnellement en tant que jeune? Tozolanda pour un intérêt personnel mais pour Mboka. Non. Biso tozali kolanda Mokonzi Mboka. Ligne biso directive idéologie biozali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre makambo tout nyoso ya mabe oyo bakongoli bazokosala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo. Ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans mon pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon est à l'île, dans le pays est à l'île. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, bo benga na ba numéro de téléphone où ils allaient afficher ko défiler na se ya écran nabino. Donc dès que nous bolandi donc rendez-vous Ezali c'est samedi 20 juin de 14h à 16h rendez-vous des patriotes invité nabiso Ezali le président Papicho Chamala à expliquer biso fonctionnement ya ba association au ming tozali komona où Ezali derrière le président de la République. Donc président de la République ngai nazali pont entre yo na population.
Donc so bomoni ngani na ye na 5 minutes président de la République makambo na zoloba na zuango na population parce que bakoma ko benga bakoma ko loba makambo na bango yango na ngana yaka parce que na za pont entre yo na population. Donc batu wana bambinzambi wana ekoki ko sala mate bazali ba fakwa bazali batu moko basali la kutu tokolo bateke bazali ba pasteur bazali ba miyibi donc bake nanga pesi bango mbongo apesi bango mbongo po bango bacha mutu oyo azalaki adjoint na ye donc po basala continuité ya makambo na bango bando sala ya buzoba po balingi donc audit sala mate parce que audit il faut salama. Il faut toyeba makambo nyoso tu ndengi elekaki kuna donc mutu oyo biso peuple alingi azala na esika wana toyebisi yo donc président na biso Fachi Beton balingaki po na changement jamais okokolanda makambo oyo ya Kanambe mutu oyo peuple alingi ezali Ekofo ezali David Ekofo oyo bomoni tochili bino ndengi asignaki Kanambe ayebisi bango vis-à-vis donc batu wana mususu ekoki kosala mate même na ba réunion bobengaka bango te. Donc to marquer une pause boyebi que partenariat oblige donc ba partenaire na biso bazali mibale donc Sepela TV et les grands traiteurs Romain Ilunga Nakacha Belgique donc restez connectés sur Clébois original Bolanda bino moko ba bande annonce mibale tozo proposer bino Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome Events, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Events. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Events, le meilleur dans son domaine. Donc, bino moko boyito Landa, donc wana baza ba partenaire na biso na benga ba partenaire éternel donc Romain Ilunga les grands traiteurs na Sepela TV décodeur muke au China poche au tamboule sikanjo soto zali ochi consommons congolais. Donc wana baza ba partenaire na biso et puis message zali ko le bien parce que bazali vraiment ko benga bango. Donc sikoyo vraiment président de la République na insisté sur ngala zali pont 5 minutes avec ses angadi ezali pont entre yo na peuple. Biso so to yoki 5 minutes ezalaka po ekisa batimi tema.
parce que peuple ezokoka lisusu te mais peuple azaka na confiance na yo peuple azali ka kozila ayebi ke ekosimba mais bato wana mususu bazali kotia donc le décor est déjà planté donc bazozila ka tia étincelle moto peli po babebisa ba makambu na yo po babebisa ba makambu na yo donc bato wana ya binzambi bakokota na makambu ya seni te donc soki tolobi toloba tokozwa pasteur Ekofo oyo ya église ya protestant to asukisaki batu wana ya Kanambe ye mutu akokozwa be babi nzambe na owa penza Denis Lese naso kakenja wana penza batu penza bakoloba penza en tout cas na habité donc président de la République yo oyaki pour na changement makambu oyo ya malamu te ekoki ko tikala te surtout oyo makambu Kanamba Tchaki Kanamba Tchaki makambo donc sikoyo audite zalate mbala moko ba pesi bango mbongo bazwa oya landaki nanga na sima et puis de toute façon soki masolo ne gozonga c'est avec Ekofo soki zongite président de la République ministère ya intérieur ya mutu sala makambo ya élection ministère intérieur ya mutu sala makambo élection ba loi ba changera yango toza na poto président oyebi ke ba changera ba loi Kanambe vote ezalaki na détour neti ayeba ikolobate a changé ki vote comme na tour moko poa ko éviter débat télévisé donc président de la République il faut changer yango tout en Sénégal les a pays moko ya Macky Sall o toko zo penza exemple Sénégal Macky Sall longola Sénat est-ce que Sénégal marchera bien bazana ba TGV bazana makambe Sénégal ils ont marché bien Sénégal avec Macky Sall donc député Morazo touché 1981 €. 1981 €. Donc il faut que qui 5 y a biso soki ndengeni. Est-ce que ba député va sala musala te? Est-ce que Sénégal les autres sala musala te? Ya biso bazo zo soki combien bazo senga so ba bango 2000 $ ya nini. Na Sénégal na pesi bino donc député azo touché 1981 €. Donc président de la République au moni batouana tout bazaka bajar au moni ba caméra ba yaki wana yene esprit kaka bebisa makamuna yo. Président de la République biso tozana confiance na tozana conviction. Biso toyebi ke yo soki masolo si lo valisi tempo et kosimba. Ba peuple congolais ba boyi ba peuple congolais ba bosani que tozalaki na objectif mibale ko longola Kanambe na pouvoir après siko ko longola système à Kanambe longola pouvoir siko système il faut soit temps donc il faut bâtir que l'autre il faut mutu ça la bien donc ba kinzambe nzambe nanga donc seigneur zonga na ba kakenza na ba pasero mususu soki nani kutu nazo ba kombo na été donc est-ce qu'on a pensé baza bato ya exemple bato mo penza ba go simba penza ba donc seigneur les a déjà et place mo et poser qui ba problème donc seigneur wana soki zongi c'est avec Ekofo azali candidat au peuple alingi soki Ekofo te donc makambo élection et que na ministère intérieur ozobongisa makambo ya ba internet ya makambo internet au bon sango et comment makambo tout comme bien donc pas 2 heures de temps toujours ba résultat avec ministère intérieur biloko na tout Kanamba Tchaki po na ko triquer ba biloko pampa na bamboko to vendre est-ce que ba commission anezali ba commission zarado ba tia en tête siko mutu moko boaza na mutu pouvoir ya Kanambe ba nanga na bato musu ba kufa wana bo mona ndenge makambo basala est-ce que siko penza soki zali penza élection penza solo donc ba zoé Kanambe wana na ba lipasa na mususu wana ba koko leka penza nana ko voter bato ndenge wana penza Congolais voter bato ndenge wana ya tozo insister penza président de la République recensement na biso wana ko zanga te recensement carte d'identité na Congolais surtout donc recensement soki salamité donc élection 2023 et ko poussa président de la République c'est ni vraiment betelango c'était vandelango kosango esprit à la musique kotisango esprit à la musique wana penza donc batu wana bako continuer système wana te seni wana jamais koko continuer na batu wana penza président de la République salandengi donc ndengi basali ba député ba telemi libanda ba kotité la première fois donc seni pe faut ba mona ba makambo ba vivre ba makambo ba bandaki koko ko vivre te ba ko vivre avec président de la République donc président de la République insalamable donc seni wana et lukela biso ba problème Namboka na biso bazong saka système na sala continuité et que salemaka jamais président de la République to peso confiance peuple azali na simana yo bango bazoninga ba mbouye yo ba kotso ke peuple aina yo mais peuple ayebi avec yo soki masole vandi tempo vandi peuple congolais akolia akosepela président de la République soko moni 5 minutes ezalaka na simana yo parce que biso tozali pont entre yo na population to yebi ke ko simba soko moni 5 minutes biso to ko changer jamais discours to zala non parce que to yebi ke yo peuple azali simana mais peuple azali ko senga ka ndengi yo moko banda ko lobaki ke le peuple d'abord social à peuple
toyebi ke kosimba mais tanga siko bato yo bazo ya ba contretemps o bazo ya neti na ba distraction seni wana kutu donc ce qui est cofoté président de la République seni wana boma yango ministère intérieur et ko kipe makambe élection parce que jamais peuple sikoyo azolinga tala ba makambe ndenge nyoko sala pour na peuple pour peuple alia bien pour peuple se soigner bien bango bazo na ba contretemps na bango buzoba ba passer mo ya epola ba passer mo pamba o balia ka batu mbongo ba boma ba mabala ya mibala batu na basa batu ba ya siko ba s'occuper na seni parce que ba ke bazu mbongo pa nanga ba kimi audit ba ça la continuité makam président de la République wana penza kotisango esprit à la musique yoza ya oza noko za mbendrete o timba ko le kabango donc la kisa bango penza ke non oza noko donc écoutez que ça les matamu qui était un salamable yangwana le 5 minutes ko tikangote yangwana to betela ki yango c'était donc na kanisi vraiment message na biso ndenge komaka ekokoma donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ndeka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires suggestions observations même critiques n'hésitez donc pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site internet cleboaoriginal.net donc surtout comme na suka boyebika base totika rangote base vraiment tokotika ngo jamais tokobanda na London City pour na repesa donc José Kano Kikakamene ba mbote ebele José Kano Kikakamene merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à London boyebi soki to si José Kano Kikakamene toki na maître Wera Mukuna mutaba mwambe me ebimaka pamba te soko zu mwambe loba yo mtu olinga ki parce que maître Wera Mukuna za maître mais motema malamu poser calme donc azali mutu abimisaka ba mwambe pamba te à moins que o luka yango donc surtout si maître Wera Mukuna toki na maître Rajamoule maître Rajamoula donc merci à trop Rajamoule na makambo sala ranyo surtout pour na 5 minutes avec César Ngadi donc toki siko na kati ya lola na kati ya Belgique. Donc, pour nous repérer les grands réalisateurs bombastiques à banda solo internet banda kala. Wana za pire petit nanga penza bombastique oyebika ata vie ermo ata côté na 5 minutes yo yebi koza na katia motema nanga bombastique à banda solo internet kala siko akoma na ba niveau ba plateau ba télévision ya mystique donc bombastique yo moko yebika ndeko so na vieno donc bombastique donc merci à trop nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nazongi awa na kati ya Paris pour na kopesa mbote na Papi Defla mwana ya Lemba na kati ya Paris wana za petit na ngai ya kati ya masolo kati donc Papi Defla merci à trop nanyo surtout au salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya mene pour na kopesa bienvenue qui sombe la superstar donc merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi ce qui na sisina bienvenue qui sombe mbala mo na côté pa ya Gisèle Diomi donc petite sœur propre Gisèle Diomi. Moi si à l'EPA donc Gisèle Diomé merci à trop nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kena kati ya Roni Subwa pour na kopesa mbote na Atini Vengo petit sœur propre Atini Vengo merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na kei sikoyo na kati ya Panama pour na kopesa Pipo Vincent Kanda donc oyo to kola de to beta scrabble ko sakanate Pipo Vincent Kanda merci à trop na fidélité no na 5 minutes na intervention au salara na émission en direct donc merci à trop Pipo Vincent Kanda donc ndeko nanga merci à trop siko na zongi na kati ya Belgique na kei siko na kati ya Liège pour na repesa Papicho Olenga yaza combattant oya mayele yaza parmi ba combattants oya mayele lelo penza ke bako PCP poste avant d'ici tempo donc Papicho Olenga na sina yebisi bino akozala prochaine mape invité na ngai donc Papicho Olenga na kati ya Liège merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi na ticket toujours na kati ya Liège pour na repesa mbote na John Tumba zali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi azape na kati ya groupe ya les amis de 5 minutes donc vraiment merci à trop na nyoso tout sala na kati ya groupe P na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Montreuil na région parisienne pour na repesa Papi Ololo azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi donc Papi Ololo petit nanga donc merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Afrique du Sud pour na repesa Nixon Kazadi donc na Afrique du Sud merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya Kinshasa azalaki na kati ya Tunis asalaki staff munene ya 5 minutes avec César Ngadi mais azoli ko continuer kaka na kati ya Kinshasa donc azali ko pesa mbote na Guilain Massa donc vraiment molandi monene ya 5 minutes et puis grand patriote monene na ya mboka na biso azali na sima ya Fachi donc Guilain Massa merci à trop na 5 minutes avec César Ngadi. Na zongi siko na kati ya
Gamelin pour couper ça Guigui Chibangu petit na biso Guigui Chibangu donc ba mbote belé Guigui Chibangu azali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadina ko sukisa na kei na kati ya Panama pour na lagisa bino musicien o nepsa bino musicien oyo azali de renommée internationale yesoka beti concert musique ne ba congolais mingi ba comprendre rangote pa yesoka beti concert ba mindele batonda kebele et puis même ba président de la République ba ya ka nazali ko sala allusion na Delvis El Salsero soka lati de bomona do ils ont pesa déjà Essengo. Donc c'est avec cette très belle chanson de Delvis El Salsero que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par les grands réalisateurs. Il y a Lolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe na ba méchant oyo. Ha, tikali na mikola kotanga arozwa masolo na mbuchu pena dikosi. À très bientôt. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bien, bon, les camarades, au salaire, au yo, aux amants, c'est vrai, au Tangana, yo, du ventre. Clébois!